Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolandanga ngande kona bino Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai mobala leki libongo na elengi mobala za pembe mikolo ekomi mobala pembe tina Ntseke Banza mobala pembe tina Ntseke Banza ebele bela te bokolia bongo atoti elongi ya maokolia te ndumba zwi permis papa Lupanga beli liboma keba nyoka akoswa biso mama nia wakangi balon tosuka wapi ndakala melingando keba nyoka ni balo bakabakati suka batika la bango moko mulili na butu la nga wana mobala pembe tina Ntseke Banza ebele bela te boliabo wana ya ye te soso na manga botaka te aza stérile bandeko mbote bisika nyonso bozali grâce à Jésus ezala bido bisika nyonso amen. Bandeko nazwi message na bino nakomisi bino na sepeli na mwa ba remarque pe bolobi tout concernant makambo oyo ya camionnette bola camionnette mbola soki pe mbola soki na depuis ki pomba bango na ndenge makambo elikaki na bengi na camionnette mbola soki mbola soki bola limbisanga na kombo na ko loba bien te limbisanga na bengi de plique camionnette omoni soki yo moko so se respecter baleki na biso pe ba ko respecter yo soko lingo kota na kati ya ba je na bango yo pe ba ko memona ba je na bango ezaka ka yo moko koyeba ko pesa mwa wana nzoto na yo omoni loko zo boma biso pe ba ndiko na biso o tozo panza sango banini yaya kolingaka te o se meliaka na place muswa buzo ba te c'est respecter yo moko pe ba respecter yo parce que somo komo sala ba bozo changer déjà ba parole na leki ba omono siko ko bimi ya moko lokolo za terre à terre ya ona zo biso vérité ko silikate camionnette ba ko yebiso ngote parce que moni lelo pona deplika bang a manqué a finga bongo e bandaki ndenge parce que soki tolobi tolanda bato baza ebele ndeni kaka camionnette bokende kodiscute na net leki no net de pli ozomona teke bimi eloko moko kitoko te wana na bandi nano boka analyse wana parce que eloko déjà ndenge bimi ndenge wana ebi ata olobi parce que bakuma tsa siko ba video na oyo lobo otaki babia na kati ya soki ya cercueil bakuma mono siko mwa obimi lokola ka mwa ndenge wana parce que eloko musupu ba peso respect yo moko ifo ozape na respect kolongola ba biloko pampala e ana tina te depuis ki pe na kokoma kote na ye yango na ina loba siko na bandeko na nyonso bopisenga ba remarque wana na lobi likambo ezali likambo ya bagolwa te naoki te depuis ka fingi fe rigola depuis ki alobi na fali pupa bango na camionnette nde ba discuter mais pona bino likambo soki eza boye poni bino ko balola ngo boye noka ba keina po eza likambo na biso ba wario okoko loba te po wana ba petit no apuyaka bango na ba buzoba tala ndenge ba maki fali okoko loba te soki ezalaki faire mbeleza scandale ah bon c'est que bino bo viaka faire ngo ba kasi mutachaka bino kate mutakipaka makambo na po bino nika ko mele na makambo na ye makambo ezali depliki eza depliki na camionnette na fali bazanaka mais sekonde ele bokotsa makamba faire na kate omotiki makambo subo sala obi makambo subo so sala e oyo yoka mako ezanga bokenzu eza tele lengte masolo akala siko bolingo memango siko awa tsoki esala ndenge ni ibonisa masolo moko akala ba ndeko ndenga na zali awa nde na solo kana ba jeune na nyos jamais nga na ko ba manquer net fali ba manquer ta ba dolph ba manquer ba kofi ba na yaya ngamo pe na olinga ba manquer ngate bonga ndi na olinga ba manquer ba mikolo mutsuswa bana mama omoni ndi ba fali asa wana ba ngono so baza ba ebike ndenga na ono ba bo ba ebike te e pa mutone olekate jamais na ko linga te depuis ka finga fali o depuis ka fingi fierté e pa ngele kate yaya ndenge na solo kana bango na yeba ka limite na kosona na dépasser ka buzo bate ba yebinga bango wana
nalinga kutu basia buzoba te ndenge nga na sabu jamais nga na ko permettre que depuis ka finga fali jamais eleka te ya awa te ye moko mpe depuis ka pone depuis ka ko yamba te po ebike na sina na sepeli na comportement wana te aboko yamba na komeli azongo yamba po ebike oyo mobala pemeti na nseke banza soki na azunga lelo na nga na expliquer kitoko na sepeli na kote jamais nga na koko sepela na buzoba moko boye nga pe na mele na buzoba na te bana maboye binga te o ba yebinga ba oyeba onga na oloba bila msubo yebi na minoti bo bimsaka kibudi ka makambo pona depuis nani depuis ki akoma ko finga fali il faut botuna e koma ki na niveau na ndengeni botuni ngonte pona ni camionnette biloko mususu fali on pasa asaka stante bila musuku mumuna eloko moko ifora botsaka kombona eloko moko eza na yebi soki esape eloko ni na yebi na te bolimbisa ngaye biso no tosomona mona bo nga jamais na koko sepela ki depuis ka finga fali na sepela na ngote bana mama na ko sepela na ngote na mukolo na yebi ke fali ya mukolo par rapport à depuis que jamais na ko ndimelo kwana mais c'est que le kamose ko to sala nini ezali kamuka ya ko bongisa bana mama eloko esanga ke baloba nini ba bongisaka ezate camionnette torobo ya yete depuis qu'il peut trop ya yete fallait peut trop ya yete mais erreur ezalinde parce que ba mo on bimi il fallait pas ebima et c'est bimi bana mama tsiko bozolo bananga to ko loba ebimi siko bimi to song sango ndegini parce que bimi ko boyeba obi musique na biso e komi na polémique moko komi ya ezo sanga na frontière makamso e komi na musique na eza sous musique te e komi loko mususu to aso na musique te na parce que polémique moko ndenge ezo yela ya ndenge moko mabe parce que likambo oyo ya mususu eza nango boye ya mususu okende kointerprete boye po ebebisa kaka mboka sikotala makambo ndenge wana ngala ko appuyer depuis ki finga fa non yana sepelaki nango depuis kazana soko ko yambanga ta yebiki onga na ko lobe ko sala bombe asubo ya ko yambanga poani ayebiki oyo na sepelite na répondre te bato bazomona ka oto lobe lokote yaya ngabo na va na mukolo na sepeli nango te camionnette subo lingo saba makambo na bino ba biloko na poni boninga ko tsaba kombo bato par rapport na ndeko so discuter net na depuis yo ko discuter na depuis camionnette vraiment ndeko na ngai bele te boko lia bongo nga wana mobala pembe tina tseke banza yo bandingo zalo ko discuter na depuis poni boso kitsa pe ba ni na tala obi ba bêtise moko biso to sapela bana batala biso na ba télévision ba gros moko le bi bana poto ba gros mo bana mama ngala mona ngana loko so lo batia msunde bo mona ngo te alinga ka fali te po amoni likamba bo ndenge ni na soko ko lo bango te bana mama na sena ebisa gibino ngala ndima ka buso bate nde na solo na bangwana na yebi nde na solo na bango jamais ngala ko lo bake finga fali to finga songolo pakala bu ndenge makambo na bonge bimaki ya kofika ngaba tuna yebi na bayako tinela nga video na taxi personne tal de to dinga kunga obike na soko tate tanga na tanga depuis ndinga na yebi akokoma na niveau yote c'est quoi yaya na mukolo te na ko sepela pe bongo te gabi fali pupa na yebi ki amsubino kuna bomona lokwa ngala linga bino te wana saka bino na nsabe na bino nako puyete ke depuis ka finga bino afinga yo ndeko yebelinga esalma te mingi boyebinga kuna na jaja wana tinga na kolibie ndenga na koli ndepe na kopesa bana nga jamais onga na salite na kopia bana te mutu ayebi falinga nako ya mso otende bato babio te sege ndenge bimeli kuna sege bato bovandela yenge dele ya eloko te nako ndimango te ote to sala ye mabeto okante bon so kanisi mutu eza solution te yaya eza solution okanga te eloko musu ifoto tuna pe to solo en famille en tant que ba mikolo pona masolo likamwana depuis ka finga bango na camionnette
ezalaki eloko nini na kati bon il faut totuna ngo parce que tozoyebana te obiki mboka ngo tokomika mbili ngabi mokolo azoyebana te leka ti boye kokota tina bakamba fere aza na kati wana te yaya ezaka pasi fere soko akota na likambo wana na kati ndenge nini omoni respect eza réciproque fali pupa nga na sepeli te ndenge depuis kalobi wana ya mosusu bokanisa nga na puye te depuis kiti soko azongi koyamba te parce que ayebi oyo nalinga naloba me mikanda ngo esali kaka bien te nga esali bien te nakoyina mpe depuis kite nakokoyina mpe kamino te nakoyina mpe fali te eza eloko moko mutu na mutu ayeba place azali mutu na mutu ayeba mpe nini ayeba place azali yaya omoni kolinga te na vie ozanga soko osenga bando kosala n'importe quoi kolinga mpe te odependraka beaucoup epai ya mutu parce que mutu ana moko akobenga nota mpe ngani yo obimisa mabene nyonso mosusu okuta ayebaki te ozanga position okomaka kibudiki na vie fo ozama yele parce que nga jamais nakondimake depuis kafinga fali te nakondima ngo te tosuka na fali ekomi te koma na epai ya nani ferigola koti likambo na ndenge nini misu bayebisi nga muze soki muze kindingu bakangi onoko bakangi nga biyaya tozana na makambo susu kutu nanu tokundi ebembe te tala makambo ndenge ezobima tozana na matanga mpo tokufeli ndeko boye yaya tokufeli ndeko tozobakisa so buzoba likolo yaya kongole tozata na bolingo mpe ko le biso zaki lelo makambo toswana te toleka mpe boye te tosala boye tolela na ndeko na biso tokundi ye na kimia tovandi mpe kimia yaya tozana ebembe ezana na se tala nde biloko ezobima ya bolingo eza nango te nakoloba te ke camionete soki ndenge nini te camionete makambo bokoki kobimisa ngo lelo te ata bolinga bobimisa tozana na matanga ndeko na bino musicien toperde ye nanu tokundi ye nanu te tobandi deja badésordre na matanga na buzoba omoni moto abayeli so akoti mpa bato bazoba mpona kobimisa ezalaka boye eza matata siko ngai naomona eloko ngai na koloba te oyo bakokangisa deplike yaya wana nayebi eloko ngai na koloba te fali oza yaya ye moso koloba o te nini boye nalobi noka fali oza yaya omoni fali olobaka te alinga soki asala ndeni omoni fali na vinga na vie eloko mosusu eza boye eloko mosusu balobi na yo fali orépondre te otiki yango mpe ndenge wana ekenda ya kitoko soki osalika eloko neti okangisa motu tosala boye ebimaki likambo eza ya solo nalobi kaka ndenge wana ya mosusu bolobo te na te eloko soki osainsiste ekoma ya solo soki okipe yango te fali ekenda yango pamba bafingi yo na bato ebele bafingi yo boye basali yo boye soki osinterese kaka na oyo ya deplike bato nyonso bakoya na nsima wana kanga eloko nga nazoloba fali tika fais ta vie continue aza leki ya kotikala kaka leki eza te bo bato batia oyo baimpression te ifo te eza nango na ntina te kokanisa mpe eza na ntina te kosala nini yaya eza na makambo akala bamakambo kokangisa na makambo koswana ya kofi masolo ya kala mpo na biso ezaka bamasolo moko ya kala yaya toluka na nde tokoevolue na mboka na biso tobanda so koswana biso na biso boso moto mosu aye kofinga biso tokosuka ndengeni bamasolo ya kala oyo tozoswana nazokandeli masolo ya kala 2025 tozoke tosi tokolikoli tozozwa nkalo kwa bana mike. C'est à vous de voir. Camionnette, aux ans de Kunangai, mais na peso katoli, longo la babiloko wana za leki na yo. Sobozo, bamakamu susu, ba yeko finga fali,
na kanel fali kuta yeba ki na yete parce que biloko mususu koyeba ko peser ko solola koyeba pe mutu nino koko so mutu mususu bo solola la minute ka minute oteki na oye mutu mususu azape teke boko mati na ba point bongo parce que soko moni leki akomi tina niveau boy yo moko petala nanu e komi na niveau ndenge ni leki wana makenga c'est que yamso débordaki to obeteki bordi yango wana pe a répondre ne loko moko po eswayo po bayeba ke yepe asa na kati wana oso comprendre kam ndenge ça fallait ko kota na kati po bayebi yo saka mi kam nene tinga na ebelo pa fali mama kam ndenge ça so na ndenge bozo so na ba fali wana alobi on siko pona eswa siko kuna ke po yo oka unani o arrêter omoni loko musu yana ko so na mutafinga aka mutu mabe mutafinga aka mabe jamais mona ko so na mutafingo malamu yango na biloko musu biso moko to so linga pe ko tia mwana ba na ki place na biso te o discuter na ba niti ba plique leki na yo mukolo boko tsana ba eza na tina te yo moko siko zo vraiment personnalité no zo ki nga naza camionnette fais ta vie tika kolanda biloko wana botika soki ndenge ni c'est à vous de prendre ngana moni lo na olobate na pesika conseil ke fali le tika biloko pambala wana eza na ngomaka mutu mususu alobi ya musu na kanda me omoni kanda pe ko bebisa mutu motema na yebi ko sa mutu mais biloko musu ko landa no parce que soko landi fali ba ko confirmer eza ya solo je te dis la vérité soko sele loko ba oui ba ka eloko ba lobaki na fali yango na kandisi tala yango na sale etika limbala moko identité na yo soki eloko wana ozokipango te bazwi na position te mutu akotunda bana kofinga na bango bakoloba me bamonaka otuna yango te eke nango soko ointeresse nango kaka ebimiso keba nyoka akoswa biso matala kaka ndakala meli ngando mbwa nia wakangi balo tokosuka wapi lala lulale nieke fe